ingeta la famille tokota kande tolobaka makambo ye soki makambo asomo ekoti bandeko nanga moye biso pe tovanda kimia ezali te tokoya pe tobeteli lisolo tokoya pe tolobi na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi bandeko nanga eosala pasi d'une part mais côté mosusu ka ndenge kendaka côté mosusu ka ndenge tosalaka donc bamakambo mosusu ka ndenge nalobaka toujours soki ya koloba ezali botika ngana ya koloba soki pe ya koloba ezali te la famille na ovanda kimia ezalaka bongo balobi tambola penza mokili omona makambo mokili ya lelo ekomi nango kana makambo kolala kolamuka bandeko na ngana makambo kolala kolamuka na ba dossier ya sika na ba mature oto benga mature ya sika la famille Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko Gavker eyeli biso ba makambo moko ya bien Gavker eyeli biso ba solution ya kilikili pe ba solution ya kafu balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker bandeko nanga simba na yo bana na Gavker place solution matakita ya santé na yo ezali ebele ya batu lelo bakoti na ndako ya mabala omona mwasi avandi 5 ans 6 ans sa mabota ameki bipai nyonso mais aomona kaki no yo simba te yango na osenga na yo ka ndenge ozosambelaka oyebi ke ngonga nzambe ezali na osenga yo benga pe Gavker asunga ye na Gavker ata na 65 ans okosimba na yo mwana la famille na ndenge moko ya kitoko na Gavker solution ya sur solution ya kafu pe solution ya kitoko ezali na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo penza na yelibino Cardozo. Na yelibino héritier Watanabe. Bandeko nanga makambo ezali, makambo ya mukete. Mais makambo otolobaka penza ki makambo moko ya munene, makambo moko ya somo, makambo moko ya mbutu, makambo moko ya kokamwa. Makambo eza nini ebele abatu bakotuna nga mama kota deja na mozindo tolingi toyeba. Avana kota na mama mozindo oyo bolingi boyeba,
et aux ala moi bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que la famille chaque fois que to sala ka émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois, ya okota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na ye moko mama Lisi mpitu ya balisi mwasi nzombe mama sociale de plaisir. Bambote nanga na ye moko mama Eugénie Zemanga. Et sans oublier madame Madrine Mafuta. Wana na pesi bambote na mutu nanga ya suka. La parisienne moko ya tongo. Madame Judith Diampovisa. Na système moko kaka ya kitoko wapi. Ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Ebele ya batu, surtout batu a héritier Watanabe. Ebele to yebike concert ezobetama na Paris le 21 septembre. Donc dans quelques jours seulement. Tokoti koloba lisusu mois te. Dans quelques jours seulement, concert ya héritier Watanabe ezobetama. Sikoyo. Ebele ya batu déjà malungu nungwe tambola kala. Oh, Cardozo abimaka na héritier Watanabe. Cardozo emati ekiti na héritier Watanabe. Cardozo boye na héritier Watanabe. Somo. Tout le monde a chaque fois que héritier Watanabe soki azo célébrer anniversaire na ye, tout le monde a comédien na biso Cardozo asalelaka ye toujours moi vidéo moko boye pona ko yebisa ye ba ve. Alobaka moi ba ve quand tout le monde a maman na biso top. Soki pe eza mo anniversaire a Ferregola, au mona yepe akotaka pona ko yembela Ferregola, au mona pe yepe akotaka. Sikoyo. Chaque fois que Cardozo soki asaleli héritier Watanabe vidéo ya ko souhaiter ba ve déjà ba tu belé au mona Cardozo akomi ko bimana héritier Watanabe. Jako tuna bata moko bato mosusu bayaki balobi ndenge eza boye héritier Watanabe a dotelé nini Cardozo. Mais ba information wana ezaki nango ka lokuta ka ndenge boyebi bato balingana bango ko créer makambo lokuta. Allez, sikoyo lelo oto yeko vanda to mona kaka kam ebele ya bato toyebi na mois d'août oyo ezalaki anniversaire à Cardozo. Alors héritier Watanabe ayaki ko salela ye moi vidéo ayembeli ye aye kokumisa ye kotombola ye. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout.
sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien na ndenge moko kitoko na ndenge moko tokos la famille ba mapango to ye lisusu toro ba mapango ye na $750 ya pamba moi $750 ya na yo oyebike osombi lupango ba papa ba mama bisika nyonso bolanda ngai ngana lobaka toujours et encore ba voyage ya kilikili tobetaka kolata bien otolataka kolia ya bien otoliaka bandeko na ngai eobetelaka biso maboko te mais soki osombeli bana na yo lupango oyebi ke futur ya bana na yo ekozala nango assuré sombaka lupango mpona bana na yo soki osali yango te mutu moko te akoki kosombela bana na yo lupango ezalaka héritage mpona bana bapapa ezalaka mwa bongo ata ere mosusu yo moko okoki kokola ovanda wapi mundele deja ntango okolaka azalaka à l'âge déjà de 30 ans akomi koplanifier futur na ye place wapi akovanda siko biso bato ya mwindo totiaka kaka makanisi na biso epai ya bana bana na ovanda epai ya bana bakokundaka nga bana bakokunda yo wi mais okoki jamais kotika bana na yo te keno na kikolo na yo wana il faut ovandaka na ndako ya bana eozala bien te bongisa déjà futur na yo soki okufi oyebi ke ndako oyo bana na nga nde bakovanda yango ezalaka mwa bongo $750 somba lupango toboyi ba mapango oyo pe esila yo nano sombi te parce que oyo ba $350 esili ebela bato bakomi kobenga mama biso toza na 350 ya ba 350 esi esili oyo tokomi eza ba 750 na mikanda sur place yo ozala na besoin ya osala bitambola teke oluka mukanda voilà lelo toye lisusu na Cardozo la famille Cardozo aye kosala video na ye moko ye pe atomboli héritier Watanabe ke je m'excuse père ya ba petit ka ndenge ye moko héritier Watanabe ayembela Cardozo ke mère ya ba petit Cardozo pe alobi père ya ba petit bandeko nanga eye kosala mbutu ebele ya bato baye kofinga Cardozo kote mosusu teye komona pe Karine Mokonzi asiliki atomboki eindi bato balobi affaire kibombanda bon na okota nani makambo ya Karine te toyebi ye aza mama la Chine ye mutu na biso asekisaka biso mais oyo na okota ezaka makambo ya Cardozo na héritier Watanabe kande bato ebele baofinga Cardozo Cardozo kindumba bato mosusu baoloba ba musicien neti ba héritier Watanabe nandeko na biso seki encore son nom Ferregola baosakana mingi na bacomédien baosakanela bacomédien makasi bacomédien il faut bafongola misu bato wana baosakana na bango mingi makasi bato ebele balobi bon eloko nakoki koloba dans tout ça la famille mpona baoyo baofinga Cardozo kindumba est-ce que bosi bomona Cardozo osala kindumba bosi bomona Cardozo na bibota la famille avant ya kofinga mutu kindumba oza ndumba oza boyeboye mitu na nani est-ce que mutu ona ofinga kindumba na si nakuta ye na kindumba est-ce que mwasi yango aza na bana abota bibota ebele ya bato oyo deja balandanga na sala biographie ya Cardozo na sala penza biographie ya Cardozo na loba nyonso sur Cardozo. Alors soki Cardozo aobimaka na héritier Watanabe problème nini est-ce que boyoka jour o baye koyebisa bino ke non ndenge eza boye héritier Watanabe azalaka légalement marié biso nyonso toyebi nano héritier Watanabe abala te soki alingane na Cardozo ye héritier Watanabe alobi ke non alingi na bala Cardozo to soki bazobimaka problème eza wapi Cardozo aza mwasi libala te héritier Watanabe aza mwasi libala te babiso o nyonso ti lelo tobali avant tobala tobando bima nanu na mibali na biso tozalaki nanu ba makangu bovande na ki makangu bomoni ke boyokana na bino mobala ye ko proposer alobi nga na moni ke tobalana siko yo pe de ton côté otali mobali yo aza bizaleli malamu ayebi ko respecter ngai alinga ngai ayebi ko considérer ngai
tina ndenge toyeki kosuka tobalani tina lelo oyo neti babiso oyo tozo célébrer déjà 9 ans de mariage ezalaka bongo ba oyo nyonso babali ebandaka bongo ezala ba pasteur bandaka na kimakango ki chéri to ba mona ke makambo ezokende bien nde babalani soki be bamoni ke makambo oyo simba nango te bakabwani c'est tout à fait normal siko bokoya kofinga Cardozo na ndenge nini asali bino nini ye Cardozo aza na droit te ya kotombola musicien na ye to musicien héritier Watanabe aza na droit te ya koya kotombola Cardozo comédien na ye bandeko totika kimutema mabeko ekomi nini en tout cas nga soki Cardozo na héritier Watanabe bazobima na omona nanga mabete na omona mabete soki bakukabwana bakabwani soki pe bakobalana babalani où est le mal le kambu nini la famille Congolais asombaka ka makambo Congolais azalaka na makambo Congolais emataka ekiti awo komona bato mosusu bakoya kofinga ngai pourquoi bakolinga ngai na ya kosabola awa Cardozo to na ya kosabola awa héritier Watanabe naza na tawa na te la famille naza na tawa na te botika kimutema mabe biso ba Congolais tozande na mutema mabe ka bino moko awa bofinga ka héritier Watanabe le pourquoi héritier Watanabe alinga kobala te héritier Watanabe abimaka na basi te héritier Watanabe kutu bato mosusu balobaka aza deux fois botika héritier kimia s'il vous plaît na yeko sensibiliser bato nyonso balingaka héritier Watanabe bobo sanate kokende na concert na ye la famille bokendo soutenir ye s'il vous plaît batika ba distraction na yebi ke ezana bato mosusu balingi ba kotsa distraction oyo pour que concert na ye le 21 et le kabiente mais comme d'habitude maman na biso Étoiline Inès TV kandinga yaka na ye nanga ko sensibiliser bato nyonso oyebi ke olingaka na yo héritier Wata kende ko soutenir ye et kozala penza bien. De l'autre côté ya Cardozo kandenge toyebi yo zalaka na yo mutu mutu yo ki parate o internet ezoloba te continuer ka bongo okipe na yo te ata soki ozobima na héritier Watanabe aza mobali aza mwasi te aza penza mobali ko kandenga mona lobaka aza mobali na ba caractère yo te na ba critère nyonso ki mobali aza nango koyoka na yo soni te koyoka pe mawate bato bafingi et d'ailleurs soki boobimaka couple kitoko wapi Cardozo aza mwasi kitoko héritier pe aza mobali kitoko sikoyo problème eza wapi otali mwasi olobi okomisi nzambe otali mobali okomisi nzambe problème eza wapi bino bongo Congolais aye kosabola Cardozo botika Cardozo na biso avanda bato mosusu baoloba tokomona soki héritier amema ye poto akomema ye poto héritier aza na bambongo na ye aza na baconnexion na ye akokende poto le 21 Cardozo akozala kuna bino bamama ya poto botika Cardozo avanda bo accueillir Cardozo bien s'il vous plaît toyebi ke bino bato ya France boyambaka bato na bino nde kitoko wapi boyambela biso Cardozo kuna bien et osala biso kitoko la famille botika ofinga Cardozo s'il vous plaît botikela biso Cardozo botika ofinga ye soki abimaka na héritier problème eza te mama bandeko na ngai Cardozo aza mwasi héritier pe aza mobali Nzambe akela biso ayebaki ke mwasi akozala na besoin mobali pe akozala na besoin ya mwasi mokili ezotambola ka bongo ezokendaka pe ka bongo donc mutu na mutu aza na besoin ya moninga mutu na mutu aza na besoin ya moninga donc c'est tout à fait normal soki Cardozo alingani na héritier Watanabe botika bango balingana botika bango babalana botika bango bakende liboso babota bana mère à bapeti père à bapeti libala encore bolingo go o wapi encore bolingo ba star ekendaka bien kenda penza kitoko bino nyonso boyebi ke boza ba star pardon bati biso tosepelaka na biso na libala nga nasepelaka na nga soki omoni bato balingani
Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka yango bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na 750 $ ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout.